Cleboa-original.com, site Mokoka Kwepi Sakabino, information en temps réel. Merci pour la confiance et fidélité. Bozo Pesabiso. Je suis bien moi votre humble serviteur Gradi Mouya, le fils de la promesse. Je suis toujours là en mode confinement. Nakati Andaku, toujours observer toujours les mesures hygiéniques au gouvernement Nabiso et Pesibiso. Alors cela ne nous empêche pas ou ne nous interdit pas de vous informer. Alors c'est pour cela aujourd'hui je me suis décidé d'aller chercher un homme de Dieu, un voyant, le voyant Gilles, avec lui, ndetozana na plateau, toromekrobe ta masolo na ye parce que confinement oyo bande comme ça babenga kingai lokola le cordon ou bien le DG il y a tel cas magazine tel cas atunenga question moko na peshe pembote sika azali le DG Gianni Mavinga atunenga question alobi mais gradi yebisa biso est-ce que mon PPO yote yaki basala nzambe bamona ki angote parce que tous ala ki avertité donc yeli biso brisque tout iba ki ate le côté. Alors aujourd'hui je me suis dit na luka musala nzambe moko depuis que makambo ibandi na nous tobeti lisolo na ngote sauf que na kati ya émission na biso le peuple d'abord to mekaya ko sola na ba quinois mais cette fois-ci na ko sola na le voyant Gilles au tozane na plateau. Bonjour le voyant Gilles. Bonjour papa Gradi. Voyant to kindika rapidement parce que émission to kindango ka bongo bato bazolanda biso batindaki mo mituna totuna mutuna liboso berger voyant yo poza na kati ya confinement to yo ka masolo ezana te ngana roza na kati ya confinement te marqué gouvernement ko pesa biso to ba mesure bazwa ki tozo ya jusqu'à ce que ba zo nouvelle autre mais biso toza tozo lukanzambe tozo continuer ko lukanzambe dans le secret tozo bondela na ndaku butu mobima pona lukanzambe en fait que nzamba pesa solution pona maladie ou solution mona déjà 190 cas oyo et Simbami na République démocratique du Congo 18 morts et puis je pense que comme déjà na 6 personnes bazar déjà guéri 50 personnes bazar en observation mais déjà dans les bons ndenge ba annoncé biso na tongo alelo voyant Gilles tango yoki message wana ya komona ki non 190 personnes ba simbami déjà na bokono ya corona et puis ba o déjà ba kufi ba tiki biso mon nombre mo payé belé étant que homme de Dieu et sali ndenge nini koyoka message wana na matoina. Bon les regrets ou ça que bato ana so ba kufa na nzambe te isa vraiment moi pasi bato musu ba ben nzambe te pona lo bakeza toujours sambela nzamba opesa solution nzambe wana oyo a délivraka Israël lorsque tant ba nyoka babande ko so bango aibisi Moïse basala asala serpent des reins a placé la perche lorsque batu nyoso tomba otala e bako observer bazana vie. C'est ça aussi pour la guérison. Moi je crois que surtout c'est confier quand à Jésus-Christ place wana guérison et mon mais souci nangeza que to fana nanda côté gouvernement zuba mesure mais biso to fana nda to continuer car toujours ko prier na kata banda nzamba sa solution to bonde pe bande ko musu déjà bazana kata observation nzamba sa. Est-ce que berger voyant Gilles niveau to komi nango na kati ya mboka na biso est-ce que solution peut comment on a pas prière parce que ndeko moko lobi na ba pasteur ba lembani corona basali nzambe corona et non ba lembani corona ce que yo étant voyant au moni nini nzamba lobi pour na corona. Bon ce que je peux dire que batu bakolo bana bango mais solution moi je sais que solution est utaka na kata église parce que lorsque to bakanga yi pierre izega église nem to zoki charge pour non lo ba clair que na difficulté oyo topé na maladie ngana benga difficulté non mon maladie mais za difficulté o to za nango le seul personne a ko délivrer biso za Jésus Christ parce que lorsque babomi chaque c'était possible déjà à kufaki mais tant comme il a problème à Pierre a kufate Pierre a kufate parce que Pierre il faut bimaya ko célébrer nene ayo célébrer pas né le à sa service à scène il y a un peu le na lo ba pona biso RDC
que bandeko bakie gloire au Seigneur mais yo mutu olanda biso nzamba kosala en sorte que ozala épargner kana kata maladie que biso église charge comme ya biso qui solution et moi je crois toujours à la prière. To ko na ba stratégie te marqué ba koye la biso ba chloroquine to mela bandeko musu ba pesa bango mais ngana zonzima ke ba bengie El Rafa un Dieu qui guérit toute maladie arobique sa biso na kata maladie wana. Confiance ya gouvernement ezali na docteur Muyembe oyo azokipe bandeko baza na maladie wana. Est-ce que voyant yo ko senga pe na gouvernement ke gouvernement et balusa pe elongi na bango na basali ya Nzambe nde ba pesi pe confiance na docteur Muyembe que non ba pesa pe confiance parce que déjà un homme de Dieu tozo boya kotanga tanga ba kombo ba tebele mais déjà un homme de Dieu asenga ki na gouvernement ba memela e batu nyonso baza na maladie wana pour y avoir une solution Nzamba pesi pour na maladie wana. Est-ce que toi tu crois vraiment que le gouvernement ko pesa confiance na basala Nzambe pour na ko réussir na maladie wana? Ce que je peux dire, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, nous régnons sur la terre. Okay. Mon problème est quoi que Bazoua ba pesa pe église place na ye. Merci, c'est bien que docteur Azala, merci parce que docteur Azali Nzambe pambola et a pesa sous maye les belé pour na pesa solution, a pesa sous maye les pour na ko guérir batwana baza guérir le plus vite possible. Mais moi je crois que église bâti que la biso pe place la biso église en fait que to pesa solution pe na kata problème o parce que moi je sais on a yebi les seules choses au Israël va tambola nango lorsque bando sala ba lorsque ere bando sala bando sana bere na bitumba David bando sani ba roi na ba onyeso bando zonga ni bando ke ko sani ko zongela ka ko ke Nzambe et lobi se to rosa siko que il faut to zongela ka le roi des rois to zonga to tunani to ko sala parce que ton bana Israël ba sengi nous voulons un roi ba on a volonté na bango par rapport à précipitation na bango bango basengaki Nzamba asenga Nzambe roi Nzamba epesa bango Saoul c'est leur volonté na bango mais on les élèves volonté Nzambe te on les élèves c'est leur volonté na bango mais Nzamba etindela bango roi par rapport à David tant atindi David abunda bitumba ndolonga bitumba nyonso pourquoi parce que zaki volonté Nzambe nana ba ke to boyi maladie te mais le tonto ba ke bazwa pe confiance bazomisa ba gouvernement mobimba bazwa place batiki la place ba sacrificateur à ce temps que nous parlons que le pouvoir il faut zonga na quatre église batika biso tozo ba décision solution et monana papa azo kende kobik papa homme de Dieu oyo azo senga baka total il est peut pesa pe chance moi je le crois que Dieu est capable to benga Nzamba surnaturel. Moi je le crois que aro guéri aro Nzamba rosan à travers naé pour batona pe babik. Mais ce que le moko voyant ezokamwisa jusque là na monde à part au ba pape automoni ba pape bazaki pe frapper na maladie wana ba kufi mais parmi les hommes de Dieu au baza reconnu baza élevé en dignité non notamment rota simbami na maladie wana coronavirus en quelque sorte to lo banini. Bon pour nous le ceux qui va passer ba simbamité l'autre Fernando la nanabo qui na faso papa si je me trompe comme on est pasteur Mamadou il a montré bazaki touché na katakana Torozwa exemple en total bazaki touché par cette cas mais Nzambe a guéri bango pour nous l'accès que maladie ou les seules personnes à couper sa guérison est Nzambe alors tout ce qu'on fait quand na kata Nzambe que maladie ko komela batu nyonso mais biso ko komela biso te le problème est que biso na kata mboko na biso jusqu'à maintenant ba ko kotikela basala Nzambe sika na bango te parce que il y a des certains gens ba n'importe quoi sur bazolo baloba mais ba ko pesa biso basala Nzambe ba ko pesa biso chance te pour na lobela par rapport pour na malobo on a profité pour na loba que église peuple congolais tout ça le roi Israël. Alors il faut te ce qu'on fait quand toujours pas Nzambe obikisa biso. Nzambe obikisa biso lo na koloba. Nzambe akobikisa biso le voyant Gilles azoloba par rapport ya oyo Nzambe a tué à Ker aloba. Kinshasa makambu et genre qu'il y a na sima caméra ayebi dossier oyo to lali to lamuki na Kinshasa voyant Gilles affaire suki na Bible. Kaka boyi to lali to lamuki ba appelle bandi ko benganga na poto Mama Emilie Nzemba na Londres, ici ko zali Nzamba pambola yo, bato ebele ba benginga na poto, balobi yo poza comme ça la Nzambe yebisa biso affaire ya Bible, suki na kati ya Bible, soki botiango na mai,
pomeli libota mobimba et bikisi bino bien malade wana et kozwa bino lisusu te. Voyant dossier wana yo moni ondenge. Bon, pour nous banaza la claire ngapé ndeko mobo na kata groupe église abenga biso abisi biso ya ba serviteur abengi biso pour nous expliquer biso que au teta ka mobo ça biso ki na mboka mobo biso ki wa pati ne biso message que tout duka la kata ba bible. Je te dis clairement que j'ai pris du temps ya koluka na kata bible nga na mona yongote. Oluki na bible parce que babi faut fouiller page par page. Na 8 ans ya koluka na kata bible na monyango te mais bazoyebisanga bandeko mususu ke ba monyango na kata WhatsApp na biso. Mais j'ai fait un effort dans la kenda qui est pas na biso et pas ba parents nanga ton na komi kuna na beteli maman lisolo ton na moni maman pe afongoli ezaki na moi suki mo boyana. Mais ce que je peux dire pour être clair que toko limité surnaturel toko limité nzambete. Mais pour la pena moi nandimi yango vraiment te ke ponza mabikisa biso esenga na suki nazo ndima nazaki vraiment convaincu nango. Mais bible ezali mukanda ya nzambe. Est-ce que na kati ya mukanda ya nzambe oyo tozwa tamsu 100 personnes bafungoli mukanda ya nzambe bakuti suki wana et kozala majupe kozala manakati ya mukanda ya nzambe? Ouais, je crois, mais je crois ça là. D'ailleurs, pour tout le monde, il occultiste va la livre Psaume. Il y a des versets qui même dans carte Deutéronome, bah occultiste va ça là. C'est que je peux dire que Bible car Bible anaka Bible ça, bah occultiste peut ba ça là. J'aimerais te dire que clairement que na fana non occultiste moi je me suis tout solo. Azo pe sanga ba verset na bisayo. Azo sanga ki ba cause oyo et défendre rapé papa moi bongana ba cause oyo ça là qui bango lorsque soit nga boma mutu. Et là on y a défendu nango abi même kaka nakata Psaume 109 somme ta salé ma bé OK ya za la raison ensemble la Psaume mana parce que Psaume mana pesa ba eza Psaume ba implication ay sanga eza Psaume ba implication so ki muta salé ma bé abi so na ndoli nakata Psaume mana nzamba ça rendre justice ay sanga ngo clairement que là on n'est pas que ba ko salé la Bible mais ba on ba ça na ndenge ni biso pe to ça na ndenge ni moni biso donc utilisation de yango problème ils ont ça différence biso to ça na ndenge bien ba on ba ça na ndenge ya mabe. OK. Affaire Bible, affaire suki na kati ya Bible toujours. Donc ceux qui conseillent moko yo voyage loko pesa na bana nzambo bazolanda biso na ngunga OK ba pratiquer parce que jusque là ba musu bazo continuer ko pratiquer ba pratique wana bazo ba suki na kati ya Bible ba tena mai ba meli libota mobimba. Ceux qui za na message moko ko pesa ba nzambe o bazolanda biso ezaki ba continuer ou bien ba tika. Bon et là na rolo ba lisusu za que juste là OK na rolo ba ki naza convaincu nango te vraiment que pour nzamba bekisa biso 5 nzamba pas révéler eloko te nzamba voyant donc moni pe eloko te nzamba j'aimerais être clair parce que basaka na nzamba te lelo ezaka mutu nyonso diemadi j'ai vu lelo eze lelo zo boma kongo na biso ngwana alors batu nyonso bando ba diemadi to moni bango tata mutu moko alobaki ata avant que pour no lobaki malade zo ya beauté. Moi j'aimerais être clair. J'étais à la cellule dans quatre églises, Nabiso Rastedier aux zones. On était dans une nuit de prière, j'ai prophétisé pour cela. Namoni Bakoufi est belé, mais j'aimerais être clair, Namoni maladité. Namoni maladité, mais j'ai dit que cette année Bakoufa est belé. Bakoufa est belé, n'a pas été vraiment. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, que ce qui est important, ce qui est important que pour na suki auto se confier na kata suki te pour nzamba a lobelinga ilote jusque là qui na mamba suki ilo ezate alors yotia confiance ne pas Jésus Christ suki ana ko mais la peut-être ezane loroté mais ce qui est important que tia confiance ne pas Jésus Christ le col sauveur personnel là ou akufela na kata kulusu alonga déjà Satan depuis 2000 ans yene mtopé sa guérison na kata problème. Merci beaucoup le voyage Gilles. Tozo kene malembe déjà na suka ya interview na biso parce que on a voulu seulement ko éclaircir ba nzambe na ba biloko msusu bazo yebate bazo mituna ba question belé tuluka ki voyage Gilles parce que bazali bato nzambe azo sunga bango na komona pe na ko prévenir de façon que peuple na ye pas bungisa maté. Alors berger Gilles déjà le loza mardi tozo poussa na mukie na Pâques. To célébrer Pâques ndenge kana bandako. Bon. Ce que vous avez pour nanga, ce que vous avez pour nanga,
au moins tant que tu as 3 cas ou soit 5 cas ou soit 6 cas tu as provoqué prière mon stade des martyrs. OK. Tu as les Nzambe biso nyonso gouvernement biso nyonso peuple de Dieu avec ensemble avec des hommes de Dieu qui to les Nzambe en fait que Nzamba ça la pour la situation où. Et tu penses que c'est tout ça qui bongo tu ngatu comme na niveau to comme na ngote. OK. Parce que bazui bango ba se confia ki mingi ba nota la c'est le scientifique. OK. Mais ba bossa na pe place Nzambe. So ba tikela ki Nzambe mais moi ce que je peux dire que na moment où to comme moi je crois que miracle et au salama avant que tu commences jour à Pâques. Jour à Pâques, c'est déjà dimanche les 12. Aujourd'hui, lorsque j'ai prié le Seigneur, clairement, j'aimerais être clairement, lorsque j'ai prié Dieu, na moni na une église mobile, na kendaki ou ça mena kat église wana. Mais église wana na kendaki kuna ko prier, mais na moni lo banda ça te, mais na moni ando prier na église wana. Na comprendre que Nzambe a ça miracle na ye. Nzambe ça miracle ne que to Nzambe osunga ke ti dimanche to avant to comme dimanche Nzambe ça ba signe ou ko ça biso que to fêter Pâques dans quatre églises. Donc nous croyons que dimanche oyo on va célébrer Dieu dans l'église na biso. C'est ça message à Berger Jules. Confirmer vraiment que Nzambe a ça la biso grâce dimanche oyo to za na l'église. J'ai dit ça clairement. Parce que yo za mosala Nzambe moni maloba ezo bima na mnoko na yo eza déjà na nguya. Et tant que bana Nzambe pe bazo kango bazo tia amen amen ça veut dire que ton dimi yango estika la bongo eza maloba Nzambe. Donc déjà ozo kitisa mitema ya bana Nzambe que dimanche oyo Nzambe osala biso ngolu to fêter na l'église. Bon na ki homme de Dieu mo bazo ba ke Pâques ba célébrer na katandako. Mais c'est que moi j'aimerais dire que Pâques to célébrer na katanda côté to célébrer encore toujours na kat église parce que c'est l'une des raisons que où c'est là que Pierre abima pour ba célébrer Pâques ensemble na kat ensemble. C'est l'une des raisons c'est là que Pierre abima na kat prison. Moi je crois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le dimanche nous allons célébrer Dieu dans l'église dans notre des églises moto nyonso ça mais l'église nous avons ça en sorte que akende ko fêter Pâques na kat église. Dimanche le 12 avril 2020, selon ce que le voyant Gilles vient de nous confirmer, que nous allons tous fêter dans nos églises. Alors, il un message Yasuka O Tozakinango, peuple de Dieu, nous croyons toujours à notre Dieu, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui produit le vouloir et le faire, c'est le maître des temps et le maître des circonstances. Le voyant Gilles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. S'il y a un message, au Kopé Sanaba, Nzambe Nyonso Balandi Biso, partout dans le monde, il y a un message. Mais ce que je peux dire que Bato Balandi Biso, Motonio Sozaitanaye, Yarulanda Biso, j'ai pris que le Seigneur, Nzamba est parlé dans la maladie, il y a une famille, il y a une connaissance, même à Tabato, va faire bonjour, même na Bato va faire un quartier, même na Bato va faire un commune, où il faut faire une mission, Nzamba est parlé, bino déjà la carte maladie. Pour dire le message dans la pour nous clôturer dans ce que ça raqué, Nena Biso, tout fan nandaku, mais tout l'embâté. Yo mama peut-être aux années l'ora reliate aux yeux bateni na osala na ina ebisa yo ke soki bande ko musu bazui grâce à côté provision mais yo tsaye sous provision na yo a opesa yo ozoluka. J'aimerais te dire que ndenge nyonso jour nyonso la ka nga dana la pe na lali na auto so mbongo pe na zaine peut-être na zaine na ina faire ba 80 000 francs na lali na tong la muki na ngote place ke ezo bana te ba yibinga te na lali na ngope place ma beti na zaine na matin na ngo montagne mais na zaine na place zaine ba ko zo ngote j'ai compris directement que zaine na mbongo na ngate parce que mbongo pour na ça na ngo zaine no kilo mais nene biso ke ba eza ba jour musuto la muka ressentir que au sali no lote menza ba pambolio nene bisa mutu mo be ke asa désespéré na kata moment que o musale zate o lo rosale zate yeba ke Yesu Christ na Jésus Christ azawa na pona opesa kimia a opesa onyonso ata bozanga kya kolia a opesa bino akolia ata bozanga nde ona bino de yazu corona yeba ke na ndezola na message j'ai pris dans le nom de Jésus à la guérir. Amen. J'ai pris le Dieu de mon père azos à la guérir c'est qu'azwami pona succès ça sous pona kolobaki bandeko balandi biso nana bisayo ko se décourager te biso batoza bandako nene senga oka na 0 heure lelo telema kaka banda osambela
lela pona mboka biso nyonso tozosalaka meme elo na bapapa gradi biso nyonso elo tozosambelaka pona mboka toboyi te ke kosambela pona libala kozwa na yango mais soki mboka eza bien te libala wana nayebi te soki ocelebra ngo wapi d'ailleurs kutu na kati église ya biso faye bato bacelebre mabala bacelebre mo te pona confinement ya corona epemi dernièrement kutu ndeko moko abenga faye bacelebre anniversaire na bango nakende kutu parce que ote berger to célébrer anniversaire nesi bango na bata au moins to célébrer anniversaire ta yo moko isa bien te faut que le gana nzambe moi je sens la conviction que nga fona matamontane peut-être tokita na solution amen parce que j'étais à Matondo avant de venir ici j'étais à Matondo ba limiter nombre ya bando qui prier na bité ke batu nyonso ba kende mais lukaka nzambe okaka na Matondo te même na kati ndako mais biso tozoka posa ko sireti pona luka nzambe amen pe ba mbote na mingi na pesi plus premièrement et pas à mon père spirituel autorisé nga ici kaza dadi Christian nzambe na yo onga na salilaka apambola yo pe na bandeko na ba collège de berger je vois le berger merveille Lyon na lelo makasi le berger Piro général le berger Saïdi le berger Marco avec toute ma famille race de Dieu je vous aime autant vraiment et la race de Dieu aux zones j'oublie pas que là où je dirige merci aussi à mon père qui m'a autorisé encore. Moi pas c'est jeune un peu si sous et puis jeune soit comme sous banana Yesu sous moi pas mais père nanga koka kusala mwana na pesipe la famille de race de Dieu aux zones merci. Marié activité tous les nango ils allaient qui reporter soirée des surnaturels on croyait que on ne peut pas finir comme ça on va terminer par une courte prière accompagnée de notre frère Zola qui va nous accompagner par quelque chose là il y a adoration et puis le berger, le voyant Gilles va déclarer encore des mots que nous avons inspirés pour bénir le peuple de Dieu au Balandi Bicho Namukula Lelo. Ensemble avec le frère Zola, il va chanter. Au moment où il chante, le berger aussi déclare des choses pour le peuple de Dieu. Seigneur Dieu des grâces, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Israël, ma prière élevée dans mon cœur que guéris notre pays dans ce genre de maladie dans le nom de Jésus. Je prie que toi qui es à la maison, je déclare que sois guéri dans le nom de Jésus. N'a pas de difficulté dans nos traverser la Katanda, on a sambel qui a guéri dans le nom de Jésus. Nous sommes qui n'a pas déjà malade, on va faire la quarantaine. Je prie que le Dieu de la prière, je prie que le Dieu de mes montagnes, Zamloana a guéri. Le Dieu des esprits des prophètes a épargné biso atabaka nezo mata du jour au jour que na sambeli nzambe pe na déclarer que limite c'est souki que tu redéplacer sous la montagne tu roma descendre dans le nom de Jésus yom tozana eloko reliate ozana eloko te so bateni na rosala na ba biaka bona ba momozo traverser na sambeli que nzambe azo en charge nzambe ya Israël azo en charge Yahweh Jireh azo en charge na nyoso rosala et simba dans le nom de Jésus. Nzamba salo grâce. En fait, vous faites pas qu'on a kinya. Dans le nom de Jésus-Christ, je en sais prier. Amen. Alléluia. Shabra baba sati, shikara baba sati, elonga, beni nani azalo kolayo, nanya kosungalo kolayo. Soeto mwami likolo tukotato la monene na yo gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour notre Seigneur? Notre Seigneur est merveilleux, notre Seigneur est grand. Alors nous vous laissons et rendez-vous à la prochaine numéro. Au revoir, bye.
Event. Roms Event, Roms Event. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.